Oui, à Liboso, tozo komisa Nzambe pour musala vraiment Nzambe a mitali sa 100%. Musala leki malamu. Tozo kota siko semaine ya suka. Semaine ya suka eza semaine ya ba prière makasi. Na verset totangi lelo cette sorte de démon. Sorte de démon catégorie ya sorte de démon ikendaka na ba prière na ba jeune. Tolo bande toza boy semaine tozo banda partir ya lobby prière ma mercredi batu nyonso église mobimba tozo kota jeune toza na ba veiller toza na ba prière na état de jeune ti vendredi samedi na tongo de topanzani dimanche ya les 7 imposition de main na oyo nzamba saleli biso. Alors papa ndenge mosala ke na suka message ni okoloba na bande ko bazolanda ko bayimaya ka participer na mosala na suka. Bon message ya mutu eza ke baya Bible ezoloba ke suka eleke bandeli. Vraiment ndenge tozo banda semaine ya prière ya makashi vraiment tosengi na bandeko. Omoni ebele bakangami na ba puissance à famille, ba lien, ba réclamation, ba maladie héréditaire. Ba biloko nyonso ezalaka ba force mulili. Ba force wana po ekoye katana, il faut pe prière ezala makashi. Nde omoni toke na semaine oyo eza presque semaine ya suka une semaine ko banda lobi lundi tozo banda prière ya etoko chaise ezate oya kolala tolo na se azolala tolo na se oya azotambola komata kokita azokende mutu nyonso azala vraiment libre lokola mbisi na mai pona nini pona kosambela kotelemela kobuka kokwisa ba réclamation nyonso ba marmite ya famille banzungu ya famille wana il faut kobuka ngo vina yo ebonga obala ozwa musala osepela pena sena mukili ba maladie kilikili oyo ezotungisa wana ekende pe o vivre vie ya sengo semaine o vraiment eza semaine show ya mutu nyonso aza debout na prière koluka nzambe passion ekosila te il faut passion ici. Bon, toza na Brazzaville na ACK Wenze Ebina ACK Wenze okomi na area ya Ebina na area ya Wenze wana Ebina okiti omoni biso déjà eza ex-sine ya kala numéro 1803 oye wana okuta biso prière prophétie prière ezotoka prière ya kosakana te toza wana air nyonso yaka okuta biso toujours na prière air nyonso audience ezate ba prophète baza wana ya mbongo pete ya ofele muto ayoka directive après koyoka directive tokoti na prière tomi plonger ce qu'on a prière nde programme na biso yango zamba pambola bi Silinga Ezalio. Un grand merci à Dieu, à la servante de Dieu, Maman Enis Manianga. Bien les ma fille est dans le Okutanga esika bato bapesika mokongo obalusa eloki kobona bilelo komama mponaki olokota moto babwakaki lokola likasa yotanga dise na fasilite Namosana nyonso kasi losambo te eza losambo oyo demoni namokuta saleli ngai ya ebele te azwaka ilete kompani engage balicencie elimaka te keza batongo azwaka moto ayebi francais na bamongo te engage bato ya bafrancais ebele odimaka te keza batongo nanga omona tika yesu nakinde wapyo mosika na yesu
nzambe. Nzambe ni toluka papa. Biloko na nyonso batikali ya tufala obeli ya ngomba mbalo. Tufala na mali yango. Na lubi ata bino moko. Na azo ibokomi. Tango tuzali moye bango za te distraction te. Nazo yibisa bino tango nyonso toluka nzambe. Sasa, atabe la lanta. Ni Atabe la lanta. ya yako. Ata yozo lubana nzala. Yeba yango nzambe. Aya yeku ya ikipaka nzala te. Ya yako. Kokina sambela, toyeko sambela,
Merci l'église à papa Nanga de la foi Pipino. Ah, c'est Yes,
Impressionné. On est tout qui a battu ça qui appelle la mboka ya battu sous ba répondre yo. Impression d'abord ça pour. Bon, on a qui na assurance c'est pas nzambi. Pour y mo alobi. Parce que nous sommes au chama ko le pesa melibi. Et puis na malobana je sabi soit aller partout dans le monde. Fait que toutes les nations disciples. Donc partout dans le monde entier ça répand. Il s'appelle Jésus. Donc je savais que son aïe a on a papa nanga. Donc on a relancé appel. Bana papa nanga ba oloka. Bela wana pe baoya et puis on a moni bango na pamboli sunzambe po na comprendre que na ville ya Brazzaville bana papa na mabaza. Quel message vous lancez na peuple congolais comme Kinshasa puis Congo Brazzaville concrètement? Premièrement, je dis un grand merci na peuple congolais de Brazzaville. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous m'avez prouvé l'amour vraiment. Je me suis senti aimé ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bah moment autre l'excellent la présence en Zambie. Les gens qui capotent au coup de la tête comme ma photo, mais les gens qui peuvent bénéficier de la part du Seigneur, oh il y a mon qui zamba chakati na biso. Alors yom toya qui na un moment fort autour de la présence en Zambie. Oh zui batté lango et oya qui pas batté. Ba témoignage penza yelanda. Pour la peuple congolais de Kinshasa de la RDC. Zamba pambola bino pour la sentir bolingo la bino bo traverser et belé pour la soutenir moi na mboka na moni ba congolais à RDC belé a ba landa ki biso pour nous soutenir aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et 2026 torozonga pour la deuxième édition de Congo T'adore. Et pour la RDC Kinshasa torozana 4e édition. Que Dieu vous bénisse. C'est Nice, n'a pas ça. Aussi moment beaucoup comment vous boiter, n'a pas tout ça les fous. Moi beaucoup comment vous boiter. Yesu aleki beaucoup qu'on a été na ke la bango ba koko wana. Merci. Yesu nda ke la bango. Donc qui est derrière toi? Yesu. Ba benga ko Yesu. Merci beaucoup.